Ndesi Noël à qui États-Unis, à qui la ça va glace, va neige. Après la laxi batté ba oli ami kombi. Mais qu'on fait le midi à qui Europe France. La PCR. Qu'on faire commis. Ah bani maman, au tuninga secret à mutu. Qu'on fait le midi maman bani maman qu'on répéter. Des bandes à London TV. Tu vas député moi Biman Noël. Azwaka. O Azwaka lo wat. La porte-parole. Mouvement mon quartier là. Quartier là, na ça rappelle bongo. Il y a pas de baota là. Na kutu lo ba boyo ya minga soda d'espèce bindi moko ya Koffi Olomide. Des bandes à London TV. La tout ni yo journaliste, yo mutamaye les belé ko de kanga médecin. Via batazane musicien et mbarane bien, avec tani ba conseil na yi. Tant ka ba politique. Et ce qu'il a fait ni. À vous les gars. Merci. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Des bandes à London TV original. Abonnez-vous. Salutations et cordiales à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous qui êtes partout, vous nous regardez à travers notre chaîne imaginaire DML TV originale de votre émission de Sika Place, la culture et émission en référence. Le Loto Yambi, je pense que vous voyez très bien à Zamoutiako, c'est pour la tête de la combo à Landry, DSP, Libinimoga, Koffi Olomide. Toyambi et tous mes gros bêtes tellement mouqués parce que ma solo à Koffi Olomide, tout le monde Koffi Olomide a toujours un mot de tournant, avec télévision conseil à Zambie, à mon qui faut le battre va répondre. Et par rapport à l'actualité musicale, qui est chronique liée à Mingi et fan à Mingi dans l'actualité, tout le monde comme ça, dès qu'on parle à concert et Betami, dans le week-end, qu'on fait Betagi vendredi, dans Zambie, tout le monde est full plein, tout le monde est goto artiste, dans la vie, Fali Poupa, Moutolo, Aden, Stade de Marty, Aden, il y a plein, avec un stade de Massamba débat, ça va dire, ça va rimer avec stade à Fali pour votre tonalité, Batumso Balbino, les alliés fautes, organisateur, Batumso Balbino, Fali attendre stade de Marty. Et puis tout sur la moi, par rapport, il y a évolution, il y a musique congolaise dans le temps que tu joues l'année, l'esprit du Bindimoko, il y a Koffi Olomide. Merci, Nathan Nzambe, après Sibiso, Makas et Makoki, et à mon attention, pourquoi le merci, parce que dans la analyse, comme ça va tenir prêtre. Ceux dans Moutori, qui sont Maloba, qui sont Malobangouya, faut le Baranza, mais merci parce que Nzambe a l'équipe, il y a Sibiso, Makas et Makoki, et à mon attention, le Belé Balena, le Belé Bazana, la salle d'op, et Bazana, Bakoma, mais Ngana Zuli Bako, mon attention, mais pourquoi le Lanza parfait, dans la Sainte, pour opérer Nzambe, merci. Ceux qui m'ont Mbongo Robané, merci au Sopele Malobagitor Malobangouya, mais Nzambo Alam Sarona Tongo, abatterona Poko, abatterona Boutuna Minu, quand tu peux merci. Tous ça c'est pas Nzambe, c'est très très important parce que la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes choses. On peut mago de préférer Nzambe sans Nzambe, biso mobulu yo betato na bambongo Nzambe, ali voilà bambongo, ali voilà bakombo oyozali. Merci na Bob Koksa na prise de vie, na réalisation, merci na Debris à Ota la biso, on a Londres, merci à Sam Kunku le nécessaire, merci à papa René Kimbati Rigo Mambasa le responsable. Alors, pour nous jouer Landry rapidement, tous les images na régie, il y a régie, tout à l'image conseil à Koffi Olomide, bon deux ans à tout côté, Landry Itazoma DSP vidéo. Voilà, nous dans le début émission que je suis avec lui. L'esprit du Koffi Olomide, bonjour. Ouais, bonjour. Tout bonjour mon enfant. Mais le beaucoup est nécessaire. Très bien. Pour un Nzambo à Kélibiso, après Sibiso Sanganaka, tout ça, tout Simbanaka. Voilà. Et on est à l'Arabien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de Konanga Marco. La PCB tout balinga ralandi japonais soda d'esprit du Bindimoko. Ya Koffi Olomide. Ya Koffi Olomide ngana soda. Ngana d'esprit ya Koffi Olomide. Et ya butu et ya moi. Tandis japonais ça on appelle ça tout balinga ngambota to. La PCB
eza mokolo moko malamu nzambe amonisi biso napesi paster na nga Salem Mwanda na maloeka wana napesi mbota to naye opesa siko mbote epai ya paster John Moponzi alongola milimo ya babar na matonge ya matonge ya babar longa nalobaka ke paster John Moponzi alongola milimo ya babar bandenge nini bato ebele nake balingaka mpe makambo yango me bakomponaki fo tosambelaka esika boye paster John Moponzi napesi mbote to na matonge apres yana na ye tozalaka na nzambe oakelinga na yo oyo alati biso noir boye nga mpe nabeti boye ebolati kitoko le tout puissant, le créateur de l'univers. Mais oh, je crois qu'il y a ce qu'on doit na makama musique. Nzambe, Koffi Olomide, la pesembo tato, mikolo benga ma roi, ya benga mane roi te. Ame pesa mane to roi Marie-Paul, oh roi Koffi, oh roi Kingani. Oh roi Kingani, Koffi pesa marate. Yo tangi Marie-Paul, roi Boba roi msota indépendant ba roi beleti. Ba roi Noël, oh roi Noël. Oh roi Kingani. Mais lelo Koffi Olomide mi pesa raté. Nzambe apesa maman pouvoir. Koffi Olomide comme roi. Wazali su ya monde ya Afrique, ya mukili mobimba. Mutako contrôler la musique. C'est Koffi Olomide na pesi bambota to ska fandi aumela na kini. Après jour batane na minicho. Na minicho yo, na ebisaki obia ke orchestre oya malamu. Orchestre o leader a dépassé mbongo na ye. Orchestre oyo pour ba leader to bakota ba studio. Bakota pamba te. C'est à sa studio mususu, la ba studio la studio ça na prix nango. Studio musuku to ba pesa tam su chama encore $1000. Tam su chama encore $500. On a qui ça ça. La qui ça kaka. C'est l'ingénieur. $1000. Marco, c'est l'ingénieur. C'est $1000. Oh, comme la bisoté. On se demande la valeur en l'air non. La binzemboté. C'est l'ingénieur. Au côté de lui, c'est un centime au côté $500. Au PCB $1000. Pour ni asala musala malamu. Yo gagner combien d'argent? Tozala ba ingénieur rebelle. Ya moi mise bila ko tarabongo. OK. La Congo ndio moni mbongo wana moni ngo rebelle. Mais ba mboka mususu ba biki landi japonais a lobi vérité. Ils c'est l'ingénieur. On appelle ça puis à studio na yi. Ce que toi ba président ba pesa mbongo bongo. Retour na ngo andeni. Nsembo bimi. Qui exemple tamsuke mais dit Masudi na Paris, ah c'est là yo kango. Tam supididi na mo fleury, ah linga ayo kayango. Retour nango ya randeni, président appel. Ba ngobeka président mingi. Président sombisu ba camion, a sombisu mapangu, vie changer. On a yé mon raciste. Te pona yé, te pona musique. Musicien oyo yemba la kata nsembo wana. La disque wana. Soka sala kata vocal. Soka sala kata loko que o atazaki figura. A organi nango. Atwa Rolanda ye. Sosa ki boga ndeto ba mutu moza pembe. Ata boga mutu sa boya boy. Basi ba Rolanda ye makambo échanger. Ako na succès na quartier na bango. Très bien. Donc eloko moko ki studio Europa mapamba te. On a vu sur les gens de l'équipe tous les disques. Des gens, ils ont la valeur hein. Ils ont la valeur ça rentre à chaque en tout cas. Babé. Au film d'être quel gars égal hein. Il y a un moment qui toi clip on est serré bima Samuel et Tobimi. On est 5 clips. Tobimi si ba tinamuna Tobimi si disque ba disque. Na mona ba clip Andreas Bébimi. Andreas tout. Tala ba clip to sali. Très bien. Il y a un film de sali leader c'est avant na kinité. OK. Ce qui leader a bimi nzembo même na musique chrétienne. Même la musique na biso ya bata moni otolobaka. Même la musique va péter sur ba nego. Très bien. Au monde qui mutu fa déplacer. Atambola. Alors que tam sur nego mo ba bengisa qui est Gaz Fabulous aux États-Unis. Ah la nani ba uchi boy wane singa ne yango mo ke disque et tambola. Mais avec bien sûr même leader pas voyager ben orchestre mais ouais bino patron na bino excusez-moi pour le thème linga ya bizarre patron na bino notre légende notre icône ko film d'azo voyager ka ina mama syndicat ba mi balé yango ba mission mususu pat ba lo ba orchestre monene bon quartier de comme 2 personnes vont voyager on voyage on sera 2 personnes yango bato balingaka biso voyager pe yango bato balingaka biso te la sepela la bango yango pe na linga baza pembe na biso yodi kamla bina yo mutu alingaka nga te nalingaka ye aza pembe na nga po amona makambo nga na osala
Amo kitam so iya raison na yango te. Loba kaka bozo de yo kana bete la yo. Disque na biso les chants de Bimi. Premier concert ok na Fritzi. Yo tika bien botika tika. Ok na ba musicien ngaité. Voilà. Ngala za sola de fait de Binimoko. On continue ka loba. La voyage te na vivra bien ko le kawate belé. Ngau de Michel photo ça na chantier. Na bananda kuna. Na pont nanga. Le ben nga merci ko to ke pe chantier on te za chanter maloba to za chantier penda. Tout ça la journée. Yo ka ndongo mona na mo buka mona buka ko kiande baloba. Merci. Mais bandeko bakotaki esengaki yo to kenu na chantier. Très bien. Omo na chantier. Toi avancé dans to beta maso musique. Disque malamu et mona makala ba voyage. Très bien. Mais quand des personnes. Tomoni bato disque malamu esengaka ndeni. Leader so bimisi disque ba pele côtier. Wana ba contrayer. Ba mutuye ni surtout. Biso ba mission na biso ba lembi voyage. Voyage après Afrique ba mission mais libana ka papa na mama. Ba musicien ba voyager. La ministre de Tobeta, kutobeta concert à muneni. La Zambie. Na mona image to chepe image en to beta na kata stade ya Zambie. Na stade ya Zambie. Na mona image. Moni Zambie, sobo ke na musiko ozo avion l'aéroport andi. Ouais. OK. Mais Brazzaville, sobo ke na musiko okendeni. Na bato bafana na Mbinza. Na beach. Ndetinga. Tende tinga la ndi japonais. Ngava na Mbinza. Ngala mwana munga fula. Balutendele bangulia baka. Bakote na biso na Brazzaville ndé na makolo. Ukati bina ba ukati libanga, omati libanga, mati bango ukati Brazzaville makolo. Ndesko elobini na comprendre? Sko biso toto beta concert à munene na kati ya Zambie. Plein à craquer. Ko fait le midi. Ezaki vendredi. La semaine to tiki le to komi le mardi. Le mardi. La semaine scolaire. To petit concert à munene na kati ya Zambie. Ko fait le midi sans publicité. Biso to za bato te ke balobarani. Moni ko fait le midi. Ko fait le midi za patron. Ko fait le midi aza danser. Ko fait le midi ko banga ndi japonais. Kene Zambie ke sa publicité. Kene ko sa bo ke sa ba tinanga te. Pour la ko fait le midi moi aza danser. Ya ko tsete journaliste ke sa la publicité avant la ya kene ko loba nga sala bo matsa ba na te. Mais il faut pas ignorer publicité c'est important dans la musique hein. Et c'est important mais ils appellent là te pays muso ko tinda pays muso ko tinde pe bo munoko ba loba yo yebité. O sa publicité ndé. On bien pays muso mais attends na Congo. Ah ne to na Congo. Ya ngona biso ke Koffi Olomide merci beaucoup na Koffi Olomide Zambie tombé. Pe bien la biso la kata Zambie. Ba mission na biso tout. JR33 ba singe bis encore. Asso Ferrari bis encore. Cowboy bis encore. Hervé bis encore. Animateur na biso. Ba singe bon bis encore. Animateur na kendaki mokusambwa. Animateur o ba kendaki o ba beti o to beta ambilu. Mokusambwa to tika la. Te mukosambwa kenda ba voyage belé pasalaki. Montagne ba singi bis encore. Mais siko concert na biso Zambie to l'équipe concert tout. Biso to beti na ndenge ya journée. Biso beti journée ni vendredi. Et ça la marati. Pour mutaki na musala samedi akebo. Biso beti vendredi na Zambie. Vendredi na Zambie plein à craquer. Ko fa bouki Zambie. Obi ma bilo mi balé plein à craquer à bouki. Le bel au mort. Na lobi na yo ke ko buka auto lobaka eza ke bato baza aye ebe bon plein à craquer peut to lobaka eza ni kali ka ndé to lobaka kaka to manga bon ni japonais intéressant alors toi évoluer le plus important to qui malé si mayangonga le plus important Koffi Olomide aujourd'hui l'âge qu'il a en tout cas nous avons félicité par sa performance en tout cas na âge confiance à lango ndenge pena 100 il faut féliciter la légende vivant musique et puis il compte aussi na igno ba mais par rapport à mise à jour à côté de tous les couches parce que Koffi Olomide Margot eskisenga bakata mutu malobate yokana beto lisola bien tala âge Koffi Olomide sanango makambo yo sala Koffi Olomide beti na Zambie na âge à Koffi tala plein oyo Koffi sana kata stade. Il y a pas de mikete. Et puis il faut dire Koffi Olomide va conseiller mingazo beta libanda ba aussi ami ba répertoire écoute ya banze monnaie à kala. Tu sais pourquoi je l'ai dit ça parce que Koffi Olomide a bexa ba de belé. Mais par rapport à la musique à lelo au mona ke munta ça banze mwasika mais a to beta conseil libanda
olé bato ba consommer ba nzembo na ye kutu ya kala o ba senga Kofi ba ko consommer te mais ba senga ba nzembo sika tam so dans na monotonie koyemba mais Kofi Olomide ba nzembo na kala ba nzembo ba senga dans ba consommer ba food ici ba zam ba mboke belé atamoli olé ba ndika ba nzembo ka ba consommer ça dit qu'il y a Kofi Olomide bato ba yebi et ça so ko ndika ko ya ngonga pour personne réponse c'était que moi la maille les vrais journalistes le bil kamalamu de to bandaki ya ngomoni mo pese ke roi wana kala tant to c'est kala ba fait la biso franco bazalaka ba okese tu zalaka ba zaiko zalaka ba okese belé zalaka bango ba na obule kaka bref la bango no zaka Europe akebeta conseil la France mais Kofi kala alors refika ba Afrique yango biso peut-être to kolanga na yo bato na lo ba Kofi Olomide az étranger Kofi Olomide az camerounais Kofi Olomide az bénin yango li bato na lo ba bopo Kofi mi pesa mara trop en Afrique mais ba senga te ara senga te azara pe bon tende bato ba lo bate bakambo Kofi ça na kata Congo awa mutu moko ta salango même comme député même comme nani ebele ndesi nini azali tonga école azana basali mitika tonga tende ba ndemso ba isunu kasi ba merci azana université merci et là on y ko faire ça merci yazaka patron musique merci yora ça lo ko fa sena ta Congo yora ma ko fa sena ta Congo yora la soko ma ko fa sala ko faire ça la compagnie quartier latin et foutara bato ebele eza compagnie privée yo que ça autour de mutasala ma la Congo ça na le bête et la compagnie moto même ba poto ya compagnie pe ala Congo ça bon vous avez quoi papa après on expliquer ba fait nga ba ilunga kala la venanga ilunga kala la pese mbota trop venanga okiki ngombe la pese mbota trop masalanga le véritable parisien Merdi Massoudi la pese mbota trop Kofi Olomide a sali pe makambe bele na kati ya Congo awa lelo Kofi Olomide la sala compagnie quartier latin et bon ça rappelle batou et fout rappel batou et ça la marmebela minene Kofi ntseba nsembo ayembaka et contre bien na kati mboko Congo pour Kofi sa premier combattant oui ben na Kofi sa premier combattant Kofi asa premier combattant mutaimba o bana Congo ayemba yango aloba congolais asa muumbu na yote très bien aloba malamu président peut être soyez qu'on fait le wala na IGF expliquer ba toute vérité qu'on fasse moto ça qu'on fasse feu combattant qu'on fait le midi asa moto sala ma bébé na mboko Congo yango monique ba ivoire ba monique moto il faut batia ye capitale batia ye lisu mboka yo wala qu'on fait le midi batia ye roi ya ba introniser asa roi yaza roi ya renforcer te yaza roi te yo tcha te ne te benga roi Noël te oh, tu es un ambassadeur. Ambassadeur a un passeport rouge. Ils ont raté la pays ni au sol. Mais il faut en respect pour cette mission. C'est quoi c'est mon gars Michel Moussou. Mon patron a un respect pour Michel Moussou. Quand on a le bino qui est ambassadeur, il faut un passeport rouge. On a tout voyager payer OK pour moi aujourd'hui. OK payer au moment aujourd'hui. Parce que monsieur va bien ambassadeur de la paix. Je connais ambassadeur de la haine. C'est là gentil. Ambassadeur de la paix par rapport à Marambo à Stala na Mboka quoi rouge et Saïbi à Libanda il faut mettre valeur bien. On va évoluer l'Andri to qui na Marambo est important. To qui est important mais le baboué. Oh là là. Ambassadeur de la paix à ONG na ye o aller Saba na ye. Mais ça ambassadeur au ba pesa passeport rouge. Vera moi je passeport Kofi Olomide. Ata avion na ajoana mwana mota mukemo pe azui azati. Ambassadeur on passe ça na ngopelo to ba. Ah c'est là kitoko misike comme bitoko. Auto beta la conseil na kata Zambi plein na kata stade à Zambi. Plein. Yango la saki ambassadeur. Misiki ba combattant na biso. Ba auto mona ke Kofi Olomide bengi ba combattant banda Londres aida ba kokini. Tomoni Noël à Londres, ba yambie kitoko asongi kitoko. Pour la Kofi Olomide mutaswane la ki enzela. C'est kaza fu ambassadeur. Na comprend mama lobite? Na yebi si oboyi. Kofi Olomide tanga ki Afrique. Ko beta concert na ye. Après ko beta concert na ye, abengi ba combattant tout, ya ba pays tout. Bana Londres. Oh, abengi bana Londres la ki. Te na Afrique wana abenge bato tout asa OK ba moi anglais o appel à bato qui moi anglais ba kotaka abenge ba o auta bala Londres boya ba Zimbabwe boya abenge bato moi anglais pa ba kutana bala tout ayi ya monique na wali tonga kindaki ake Londres ba yambe kitoko ba pese des autres d'été pour kala bato do beta la Afrique si ba do beta kala kata ba bar ba terrasse. Mais la minute Kofi Olomide zongi ici, mututo beta la fou ici dans beta la kata stade.
abeta la kata ya staff moi munene batu ba monayi batu bana batama muta sala ngo za Koffi Olomide pour na beng seki ba combattant nyo surtout ba ya ba sola. Merci beaucoup pour l'information Maramouya Igwe Makanda Ranson pour informer Agne Maramouya Roi Charles oba utiko couronné na mwasi na ye ngana yebi na ngote ngana betone confiance soigner pona nini banda koma sala na respect. Merci pour la na respect na lobi ngana lobi lokote na respect na informer yo ke Agne Maramouya Roi Charles 3 oba couronné na mwasi na ye eza blague tena Congo ba misa ba belemba bengi we Ranson akine représenter Congo na musique eza à n'importe qui vraiment tout dans le respect et artiste musicien donc sikoyo lo lobi yo ngana biso kala to sala ki ndenge nini bako bengisa musicien moko kese ya mobu kala kati report ba beti bino mais pour ba beta bango pété va faire la restaurant bien si ba qui ne peut faire si bien muta soigner makabona des accords Koffi avec ma mère dit ma souille parisien on vouloir yoter on va évoluer alors to ki na bango important to ki masimangonga na ligne za moi muke na yo Koffi Olomide c'est vrai que question est bonne na ye mais ko za lipe moi na ye ba ba tel père tel fils na ozota nous ngona ozota et a repris sa chance sur une émission de toutes les questions secret na ye za la nini azo livrer ba conseil na ba mboke belé agent nango na ndenge ya logique ba biso ba fa même la retraite fallait ko même retraite mais agent nango azo livrer ba conseil puis ba mboka otambola ko sala ba bien secret na ye na moi mukeza pa question na yo te mais yo ko ye ba poza moi na ye eza nini et si ka sko na lobi na yo massa ba tebelo fana la bango sala la émission coach émission na obeta na maboko tala secret nango Koffi Olomide bana mama mi abotiye batangise ba classe abandi kotanga classe papa abisi mama na ba lo sala musique Koffi Olomide le quartier la tête au kokisa 45 ans la biso to fêter on a quartier la tête na Côte d'Ivoire Koffi Olomide na vie na été alobate ke on a souci ya député mo kingani na sa ba sa boité o na karabola sa na sa ka musique bana botama kaka musique mais na la soka exemple ya batu misusu pona ba mona ba comprendre na profiter ke Koffi pona pona musique yango pesa melaka ye parce que c'est ka Koffi za nini pona alingaka musique et tout asala kama musique qu'est-ce que bato balinga musique te to fana shu monga na ba mona kata Congo o no wala komi député na Masina aso kapité ala ye mode ba mikazi musicien yo musicien wa boto musicien nezinga soda bolo saka DSP na no bundaka abo puis yo mota bulay kango lo beto te ba sukaka yango ba sukaka yango tabulay akinda azaka nani à l'époque musicien azaka sunani après tanga kotima ma politique sukele ndeni odutunanga yo lo baba la fali ba ko susu la tuni yo na journaliste yo mutamaye le bele ko de kanga musicien via batazane musicien imbarane bien abetani ba conseil na ye toka ke ba politique et ce qu'il a fait ndeni à vous les claviers merci voilà après wana Noël auto benga biso tout musicien ya munene musicien otuninga fwe question zope question pe ya bien parce que ba mona yanga mutamaye le pas solo aloba Koffi Olomide ti le lo ba benga ke Koffi pour na nini abatela ka succès na musique mais c'est pas facile à ça on est le romoti tilelo aisa batu te ko lelo bobo soutenir makambo to komi boité abetela ka batu concert elima secret na eza nini alingaka musique makasi a répétaka ndeti Noël ake États-Unis akela sa ba glace ba neige après na laxi baté ba ole mi kumbi mais Koffi Olomide ake Europe France kokoma Koffi akomi abani maman otuninga secret ya mutu Koffi Olomide maman bani maman ko répétition maman papa répétition nini alinga musique makasi Koffi alinga musique makasi jamais Koffi na vie ya Koffi na bila ya Koffi so lotanga yango o balotanga Koffi abeta conseil kinga de sikaboy Koffi abeta ba salaka boy Koffi olobate ke Koffi azalaka souci ya député mo boy po basale campagne boy te
mais bato misu bakoma bongo Kofi souci des arani musique. Merci. Je pense que chacun de nous a sa ambition. A sa vision à Kofi et à Kofi. Vision mixien X Y. Vision mixien Moussoupé au député pe au soit pété. C'est pas grave. A soit pété. Namutu azana yokanga. O soit té. Émission ezanga azana moi. On a changut. Toka député moi bimana na ouais. A soit ka. O a soit ka lo wat. Le porte-parole du mouvement monene quartier latin. Quartier latin na sa rappel bongo. Ya bato ba otala. Na kutu lo ba boyo ya minga soda d'esprit libindi moko ya Kofi Olomide. Porte-parole pour un respect na yo. Te ba porte-parole. Porte-parole oye la yo le makamuso ayebité. Na comprendre ce que on peut sa information conseil ça boisa. On dit nous ba bona ça allision, na ça analyse émission Kofi Olomide ça y pas sango ke bana so ba na TV yim datinda ba ngoti monsieur daka sentiment à défendre. Tenga ça sentiment te. Bon c'est pas grave na comprendre ka ça ba sentiment. Nga landi japonais soda d'esprit libindi moko. Kofi Olomide na ndako ne so ko tu ba vidéo tout. Kota sikonga na mema Ken Piana. Ngam na mema Alidor, ngam na mema Petio Nanyo. Alors ça la page ya Vincent. O ko fait bisa bango landri nde baloba ke mukuu moko. Jour Kofi Olomide. Ba tie Kofi Olomide na Hollywood. Ba tie étoile. Ba komi komba Kofi ngam na mema ba jude se ba kota na lupango Kofi. Ngam na mema bango. Kota na page ya Kofi Olomide, ta la vidéo wana. O mona ke ngalandi japonais. Merci beaucoup. Ceux qui ont l'essentiel, tout le monde. L'obani m'a bien. Bien m'a bien. Ceux qui ont l'essentiel, la comprendre que vers moi la raison que nous voulons la TV d'attendre nous de bolo. Donc pour tenir et s'engager, n'a eu invité. Bon, question dans les alibou. Au bétima solo ya Zambi. Ce mouvement est voyagé qui na Zambi, bah qui ne va pas à Europe, bah majeur avion bah mati. Mais ce qui na Brazza, kutoki au-delà du moteur dans l'ambine, ça kata zuboa tout à katisi. Parlons. Je reviens sur ma question pour nous remarquer. Deux conseils que na week-end. Il y a Kofi Olomide, à tout cas sans polémique, sans rien penser. On a éclaircir opinion. Fallait habiter na Brazza. Il y a Nicolas attend ADN il y a plein. Mais selon l'information qui a sali plein. Selon aussi l'information qui a sali piaka. Côté monsieur Balbi qui est normal que à cause ça la plainte parce que mboka na makambo mais quand même c'est peut-être bravo un artiste pour quand même à oser pour comme te gagner. Côté Kofi Olomide habiter na Zambie tout le monde image plein. Analyse nini. Au ça là. On a les deux artistes qui vont livrer deux concerts au week-end. Tu vas le parce qu'il y a des ans à toile. Porto songa kotoa la porto sola bien. Porto qui mwambang pour la peto sapé ben intellectuel. To sapé bato babi qui tozo resuna mutu. Moi question mo pe mukina otuna yo. Banda Kofi Olomide bana musique bana maman banga botai. Le 45e anniversaire de séminaire en Côte d'Ivoire. Kofi Olomide aloba osani. Pour aider un peu à me suivre moi qui est lundi japonais bimamba solo. Si le Kofi Olomide est musicien, mais tout le monde a battu me suivre Noël. A combattre solo la té. On lobby le comment vous êtes au songango. Mais bah comment on a député mais bah soit capité. Ce que la réponse là yoyoka. Kofi Olomide na Zambie a bêti maman la plaie. Y'a un micro là le bas. Kalaton to kola. Tani to lo sara, ile lo to lo kola. To lo lo moko. Libange swindeke. Chaku ko sani. Au CKT. Fali. Yo Fali. Yo to nkombo. Obunga obo. Oh, ngala massa Fali. Massa ngala ndi japonais. Massa na ba age. Oh, ngala massa Fali na musique. Na ba nespono. Oh. Toza déjà ya. Talo net boga, net sanga cher ngotanga ngo. Ngala za massa ya Fali na musique. Oui pour nani? Pour nani? To beta longitima l'an 2006. Azon sur net nanga. Et lamba onga la lata. Tsaka pe vidéo ngo so tiangote. So tiangote na osate. Et lamba fala lata. O ba lata biso na longitima. To lata ndeli basi to biso tout. Bala misala Kofi. Yo ya kana katete lo mi seto ya. Na tunio question. Otuna question de mission de nga otuna question. Kayate mission na yote bata la biso. L'an 2006. Toto salon gitima. Ngala ndi japonais. Amopa wa sala na yaka boy. Biso tout. Fala latani. Toto ne polo mokoti. Biso tout bana misala ya Kofi. On a tout ni na katete o ya ka musicien. Ngana za soda DSP. Pour comparer en gâté, soda pas présent qu'on comparer été. Ngana za soda DSP.
ngana za soda suboza ba massa na musique na ndenge nini ngana yeyoka tobetane longitima BBC à Skol. Au sala figure joueur ka figurante. Oh figurant. Comme on a bien dansé. C'est figurant on figurant bité. Te figurant ça va bon côté. Yo ka figurant. Figurant ça la robi miso pe siko moni na biso figurant. Na bengelo sikwa ya. Te na robengelo masanga medi masuda biba boga. Figurant ça ndeni. Avandi boye. Ba zwa kaye. Voilà sabilongi na ye mo kitoko. Ay mo paye la katika tabata lekinga na bina. Yo bazwa combien de prises dans clip. Ebele na leki bango. Ngala sala clip alongitima yango isa iboko ba massa ngala sala clip alongitima yoka yango pousse boko ba camarade ba massa na o zela ya manque respect ngala sala clip alongitima na lata ndenge mona ba fali après wana na lata su ndenge nini après na lata ndenge nini ngala lata ndenge mona ndenge ko fala ta bila mandako nde saliskoni on a l'équipe batebele c'est voilà mais massa na ninga musique yo za album na marché yo yembara uzana na quartier tena légende c'est kamana nga tongo tuna mutu massa muninga o tune bongo futu mutu ba prefo et lakisa tulenya saki baba massa oh clip alongisima mo na sala bibo yo za musicien o yemba parce que na légende o tchenje yo pona ya lakisini hein ko sa mutu camarade mo ete ba kamana Fatima suba sala ba fa na bango ngana tunyo na boyi mambo lobite na mbolo za ba dig na yo pona yani ko sa ndano boyi ba ka do sa débat yo sko da musicien na légende c'est o tchenje moni na légende nzemoni yo tche na légende na retard o yemba ngala ni japonais ngala ki ba mise beza o yemba Comment on a sous émission na tout le marambo ya deux concerts betami na week-end vendredi na samedi yo massa muto eba ne massa ni ba raté ngala sala clip alongitse to mona ke fala la ti polo oyo landi japonais pa la biso tout bana misala na ba Gibson na ba Montana c'est bon na ba nani ba tout ba Shela na ba Soleil nous à part Soleil à sala clip la poto très bien nous rapprochons vers la fin de cette émission to comme la sous émission c'était concert à Fali et Simi Nangote la Brazzaville et Sango Piaka. On fait le midi la Zambie plein à craquer. Qu'on a eu Piaka les années Piaka. On a pas un Piaka dans le stade et ça là trois sortes. Dans sous habité. Piaka monte banana ndini. Et ça se donner des leçons. Faut aller à podium. Il y a mon toi ça la mbongo. Mission à ça la mbongo. Faut ça là. Moi est bembe ce coup na quartier. Bref, zato sola auto sola ba kabiso masa te loba na madoki masimangunga ko ba tu ba yo kabiso pe ma lobo ba te tika la ba yo kamuto ke azolo ba pe bien yo ga skondenge salaka piaka ya mutu omoni muso akufi ebe ma mutu mo akufi masa akufi lelo ça fait moi actuellement ba sa chibango ndenge ba ko décorer ndiki fali podium na Brazzaville c'est pas décorer penda ngo podium ma patron ne tout le monde a rendu au monde pas la biso na Zambie. Il a dit ce qu'on est inachevé. Inachevé. Et le côté batika poto moko boye ne ba benga ba colonne moko boye colonne le mois de zété. Pe musique ba yembi ka musique ba yembi ouais musique ni. Le musique ni ba fuli kuna na Brazzaville. Bana ba bandeka Merci beaucoup. Oh. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Et là au moins les qui a dansé ça té. Et ça continue ni libanga su munye to bala ko libanga ju tchaku ndeke ko sekate po joyeux. Très bien. Et dans ni ba sekaka héritier. Ben ça Yesu kwa sede rega makasi asimbi touche na Brazza. Bandeka conseil mo mbaka yemoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein la Zambie. Merci beaucoup. Nous les bêtes animateur succès. Merci beaucoup. Tangelanga sko conseil bêtes na Brazzaville animateur au sali succès loba. To ici. Tangelanga chanteur au sali succès. To ici émission awa to succès awa en vrai dit quand même approcher l'homme dans son époque pour supporter ça baninga izaka qui monter en face de ça bien pour moninga zo évoluer tout. Ba supporter sur la musique abeka. Ça va mbote na yo. Pona osugisa. Bato comprendre la place. Pona osugisa na minute kofe lo mide mukonza ba mission nyoso. Mutaleki bango nyoso. Mutalasa ajinae. Asali coiffure boga. Kofe lo mide avec tous les missions en Afrique. Ça va mbote. Avec tous les missions en monde.
La mission fait ça à Dubaï, à Zoya. Donc il y a eu Arena. I-Arena. Donc il y a eu I-Arena. Et il y a eu Arena. Oui. Il y a eu Arena. Il y a eu I-Arena. Il y a eu Arena. Tout le monde m'a dit à Soudi, à Paris. I-Arena, bonne langue. Italien, oui. La pessi ba tutu ba ninga landi japonais to sa nangote nga sanga di sena nangote nga la beto ngata ka suka bongo o to mona ka ne ba sala landi japonais soda d'esprit fe na nga ilunga kala la mbota tro fe na nga puno lupika monga popwa dota de kanda moi si na nga chilu ba ki mama na sefe na chedidia a to na impact et pas de docteur polais la pessi ma sanga di chembi ya Obama mbota tro. La PC di Sarasu à Tumba. La PC Mbota trop. La PC Petit Nanga les Noirs. Mbota trop. Après, on a qui PC Sumboti na Bandal. La staff n'a pas dansé. Tour Eiffel. Il y a Boss Emmanuel Tikaya. Il y a Mère Sandrine. Maman m'a pas ça. Il y a Robot Sanaté. Les véritables Parisiens. Merdi Massoudi. Merci. Naïe Moko. Maman nanga Emilie Nzemba tous peuple ya Metolo. Maman Likelemba. Merci beaucoup. Pe na Robo Sane Karine Badiama. Ye Badiama. Pe na Bosani de Pididi. Pe na Bosani de Christian. Garçon fille. Très bien. Ya biso impact Merci. De ces missions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour attendre. Merci à Maman Rifa. Maman Rifa n'a pas son mot de ce que vous allez à Londres. Maman Rifa, merci à Bob pour sa réalisation. Il y a une pour l'assistance. Merci à Debrino. Merci aussi à toi, Alpha Sonable, notre sponsor. Bientôt, Magomba Nzambe, mois de juin. Nous avons des missions à Sikana, chemise. Tout comme une souka. Tout ce qui est pour l'information à Souka, et ça qui est. Tokebet a eu Arena. Merci beaucoup. Tokebet a yango. Batala moi Kofelo Mide Kala. Moni Kala. Kala. Ba musicien, ba noté ka billet ici la langue. Merci beaucoup. Kala musicien noté ka billet. Musicien o azana succès. Musicien aza danser. Kofelo Mide aza danser. Merci beaucoup. A noté ka billet 6 places. Merci beaucoup. Donc eu Arena. Merci beaucoup à Debrilo la personne. Merci beaucoup à Debrilo de London. Merci à Maître José Bolemba, la légende de notre avocat, Alpha Sonable, notre sponsor au mois de juin. Nous avons une émission, nous avons une chemise à Maputa, une veste à Maputa, une bouba Maputa avec Mago déjà avec Alpha Sonable. Une émission. Merci à Rigo Mambassa, les responsables depuis la Suède. Mais nous pensons à passer un séjour à Bruxelles, en France, et à zone en vacances. Serge Mompass, la Banque mondiale monnaie internationale. Jolie Zola, Seman Dongala, Christian Balou dans la carte, Moko l'unique et le seul. Christian Balou dans la carte France. Merci aussi à toi, Papa King. La PCO Mbote et Sikozali. Merci à Chilan Voulouzi, notre partenaire. Merci à Guy Sikebe. Et sinon, Pembe Lalate, Guy Sikebe Lalate, vrai petit à son merci à Kibala Kibalachou, les Kibala Kibalachou, famille Kibala na linga bino tous les Kibala Kibalachou. Donc moi c'est mon kémen na mayele à gérer famille soro meki okutana nzambe bamba batama na mapapa nzambe Kibala Kibalachou. Vraiment quand sanga maman Kibalachou na linga ko mingi famille Kibala na pesi bino nyo mbote. Je vous aime trop. Rendez-vous demain avec un nouveau numéro sur votre chaîne DML TV original. On est ensemble. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous.